Voilà donc toujours dans le système, il y a plateau mobile, Papi Kamwasi, Week-end des Stars, bienvenue à tous. Voilà information à la une, les torchons brûlent entre Fabregas et Robino Mundibu. Kinshasa en parle. Bawoli Nini, jadis, Badaki Bami, actuellement, Bakom Benemi. Bawoli Nini, on va en parler dans cette émission. Voilà, Kabose, Boulembi, Mwakanda, humilié en Angola, selon certaines sources, les musiciens n'avaient pas se comporter, mais en Angola, Beti, Matolo, Yaliboma et RVC. Kabose a reproché, les musiciens ont boudé, les musiciens ont manqué, Kabose respect. Alors, dans le retour à Kinshasa, Kabose a dit en tant que patron, en tant que président du groupe, alors Binzi, Mwanka, tous les musiciens, allez, Bungalo dit. Au moment où je vous parle, Atikali Yemoko na drummer a recruté des musiciens. Toki côté héritier Watanabe retirada album qui devrait sortir le 28 ou le 29 août dernier. Album est commis avorté comme on dit. Album avorté pourquoi? Il semblerait selon certaines sources Banzembo na ye ekokani na Banzembo oyo et peut-être pas Fabregas pe na orchestre mususu. Ba parolier ba dokota mbutu na musala oyo ya ba musiciens. Apesi Nzembo, osoli bien te azu Nzembo, attaquer pas mutu mususu. À mon avis, artiste ako bangate, tout le monde nango awa na Kinshasa ka oyo. Ba parapluie betama awa, parapluie betama la musique, parapluie betamina langa stars. Mais bima tout. Oh ça dit succès na côté nango, oh ça dit succès na côté nango. Bo bangaka te, mais ba parolier s'il vous plaît, on me raconte il s'appelle moi ordre côté nabino. Alors émission de l'autre Oyamba Robino Mundibu, invité dans le principal, il y a Week-end des Stars, il y a Lelo, mais entre-temps, avant Toko Makuna, dont on n'est pas encore là, tout respirer un tout petit peu avec ce qui a été la séance de répétition du groupe Kim Fuka de King Kesser et Menea. Bango va continuer à bango pe na ndenge na bango entre-temps Victoria Bing et donc ko sala musala na ndenge nango mais bango pe Kim Fuka baza pe ko sala masolo na ndenge na bango balembiti. Donc voici quand même ce qui a été la séance de répétition avec le Kimfuka de King Kesser et Menea en image avec la complicité de Padou Bomboussa, Bomboussa Bissodi. Regarde ça. Okay. Motema sandukuwe Jimeka sana makambo na motema o Chakuna mawa ndege aseki moto alobi We get a zero. Mokilo yo, mama ya tabao ye. Mokilo yo, mama ya tabao ye. Makarabali si moninga koseka tina, tina leo. We get a zero. Oh, machamboyo, pika monster. Mokilo yo, mama ya tabao ye. Mokilo yo, mama ya tabao ye. Makaramba lisi moninga koseka tina, tina leo. Yannick Bafo de papa la Diana, Abibou Kiter, Didier Langanzi. Oh ya Donier. Yalelo, lobiye wapitango. Chico Ferrer.
Baka motolo kola poso balongola misungi kende otomotongo na wesakambela komona ndenge batangi bamposo esanga mikuwa osango belele o mama ngombelele balobi kipuka kenye fe ngombelele balobi Bango welisa, wakaria kosela. Bango welisa, shimeke kosela. Bango welisa, oh. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Donc, plateau Nabiso Système, toujours plateau mobile. On est partout. Surtout qu'il y en aura partout. Artistes, il y a mon émission, il y a été. Ata oyebani te ozaka star na émission Weekend des Stars. Numéro contact ya ngwana chaque fois on a besoin de participer à l'émission. Obengi biso équipe mobile ya Weekend des Stars eko kita. Ata na Sangamamba, ata na Kinkole, ata na Maluku. Tokoya. Tokoya ça l'émission na yo parce que ta star na émission. Voilà. Rapidement déjà tu peux si bamote il y a émission pour la radio ici Mbarané danger donc tu peux si rapidement chancelier Matota fan Nabiso. Voilà donc l'autre encoyi parmi les grands soutiens il y a émission Weekend des Stars to bosanité chancelier Matota na matete et sans oublier également Idi Lukamba Nabiso il y a tous les jours. Voilà donc rapidement invité Nabiso à Lelo Ezali Bongo Robino Mundibu leader ya pembe la papa chéri abeta la biso masolo to beta masolo na ye a expliquer biso qu'est-ce qui se passe entre ye nandeko na ye Fabrigaz mais to beta pe masolo ya chiffre 9 o ezali album na ye premier album na ye azo benga ye mwana na ye liboso et to beta masolo et puis boyeba qu'est-ce qui se passe et après toyoka na suka ya émission makamolera ki pe ayembi danger. Pas trop de commentaires, suivez quand même partie à inviter une émission spéciale, il y a Weekend des Stars. Suivez. Voilà, merci Daniel Chisungu, merci Padou Bomoussa Pumbwaki. C'est le moment de recevoir notre star du jour, donc Toye sur place. Comme toutefois, notre émission, la mission Moko mobile, notre plateau mobile, partout, artiste partout aux alliés, rien n'empêche de nous appeler. Le numéro est là, au contact Bisso. Toko s'est déplacé avec Daniel Chisungu, Tokiti Panayo, Tozuba Image, Tolekisio, Star Amouke, Star Amounene, na émission yo. Voilà donc le lot spécialement Tokitina Lemba Toye et pas il y a parmi les stars parmi les musiciens dans tempo ou dans temps ou dans sollicité dans actualité entre autres artistes et musiciens Rodinho Mundibu Tokitina Lemba Totunaye Tobeta Masolo Toye ba pourquoi dans Mundibu babesa comme Mundibu pas nani chiffre 9, Masolo, Ndengezalaka. Voilà, artiste musicien. Ouais. Mundibu Rodinho, bonjour. Ouais, bonjour, Papi Kamwasi. Boni, état de santé, nous d'abord. Tout est bien, toujours quand on est dans Mesana Roloba. Tout est bien, quoi. Tout est bien comme on a eu. C'est vrai comme on a eu, Mobimba, pour comprendre ce que comme on a mis comme il y a famille, comme on a fait un orchestre, est-ce que comme on a eu, ils allaient vraiment au Botamanango ou bien? Kombo Robinho mutapesa on tutuka Luji Mundibu mutapesa on Weranson menga moko mama benganga Gabriel papa benganga Prince bamasa nanga bomwana babenganga Mongala batiza poste non nanga bamasa école quoi donc voilà dans un moment kombo belé na bomwana kombo belé famille Gabriel kombo ya famille et maman abenganga Gabriel papa benganga Prince et mutamto na mwana moko na botama ba pesanga ba kombo ba prénom nom de famille nom de la famille kombo na nga penza eza Kelembi kombo na biso famille quoi a Kelembi non et poste non eza Mongala prénom na nga pe Mongala o eza na document officiel quoi donc voilà. Certainement, les gars, la émission est belle, mais la première fois, le gars, Weekend des Stars, na CNTV avec Papi Kamwasi, et donc, tu as un parcours musical là.
Robino Mundibu na bandi pa ya do Congo na travaillé na do Congo na longwe na collaboré na Kaluji après tout Kaluji ndé na maison mère. Ouais. Alors sikoyo to beta masolo ya maison mère, est-ce que na maison mère vous allez qui artistes et musiciens lelo comme leader différence ni aux mona vous allez musicien mutuna vous allez leader au sentir déjà nini quelle est la différence entre les deux fonctions alors? Être musicien de l'autre et être leader actuellement. Différence là par rapport à la liberté. S'exprimer librement parce que moi ni koza na groupe à mutu moi ça la liberté na openze ya te quoi parce que groupe ezana ba règlement d'ordre nango ezana makamususu oyo tamsu yifa ko ça ba répétition ya yo moko travail ezaka normalement ezaka yo moko et moi na tamsu na wana groupe orchestre na bino beta ezana programme mo boy tamsusu concert émission makamobo ils ont contribué plus à la promotion que na travail tu vois et donc différence les pour ngai liberté d'abord liberté à s'exprimer et liberté à transmettre na bato inspiration na yo na groupe batoko ya na idée na yo na inspiration na mais omoni les orchestres batou donc il faut les canons nous batamiser et puis tant que l'eau moins acquis dans originalité nango et perdre ma qualité donc voilà donc liberté d'abord il y a que s'exprimer donc différence c'est ça et puis voilà donc yomo pour comme vous signer un contrat. Voilà, félicitations. Mais pourquoi ils ont tenté parcours nous vraiment mon poussé au comité leader et pourtant il y a quand même beaucoup de musiciens parcours rebelle l'équipe à l'équipe Mbilia Belle l'équipe Chalamwana l'équipe Boina Boy après à comme leader mais pendant yo humilité du coup parcours mon poussé comme leader quel est le secret? Non na humilio na sali 5 ans na sali 5 ans na maison mère na sali 2 ans na Kaluji na sali 4 ans do Congo na humili parcours yango wana mais ndio otamboli penate na ba orchestre ni za la il fallait attendre na ba orchestre vraiment fallait attendre na ba orchestre bah partout na tamoula tamoula juste quoi apprendre ton amoni que na oyo na ukai ko zwa déjà on a ko koma na on a komi na ngo puis voilà na ta chemin na ngai siku. OK alors le comité leader ba difficulté ni nous président na linga minga benga président après président que c'est bon et ça la bien te pour ba leader ya koloba baza ba leader ya ba songi baza mutu mo alia ka trop na ndako na bango leader akolia mutu mo afinga ba trop a leader ma finga. Donc voilà, on a l'ingé plus mini président. OK. Ouais. Tout artiste simple. Tout bien président parce qu'artiste simple c'est bien aussi mais vous allez batuza au Kamba. Donc tout bien président. Merci. L'esprit est bien. Merci. Alors président, le locomi mukonzi ba musicien. Vous allez président orchestre, je crois, il faut dans la bannière solide. Ouais. Et les quand même vous allez quand même je pense que vous allez président il y a équipe il y a football. Parce que ba jouer ba dans la moins discipline mon boy. Mais dans le monde musical, c'est vraiment très compliqué de diriger les musiciens. Il y a des difficultés aux hommes à cause de la leader, tout pour la président. Difficultés à artistes, c'est en baya kaomoni mon nom ba utana éducation ou à zuna ne pas na bango à part éducation ou à jouer pas na bango en y leur opé ba esprit ou muso à zuna ba groupe à uta. Donc, l'expérience, il faut toujours que je rende mon caprice. Nous soyons bien nous thèmes appréciés. Tu vois. Donc voilà, il faut que toujours que je rende. Nga siko yo na tchaka kan esprit na ngai o nyonso muninga mutakoka nga pe na kokoka ngo parce qu'on est tous des humains. Nzamba créer akela bisonde na ebaka, on est sans borne et sans limite. Donc je peux tout, je peux gérer tout. Donc voilà, ceux qui na kokili kambuté et na makasi na ngati na zong sangwe panzambe akoka ko gérer les ngango puis na zo ba solution rapide on mon na message toujours que tout est bien. Tout est bien. Alors président, oza chanteur kaka tout pour rapper compositeur. Naza compositeur, naza chanteur, animateur, danseur. Ah, polyvalent. Habité so na mi benga polyvalent mais naza na moi na musique on a ça naza moi Badon moi ebele. Badon ebele quoi. C'est bon, tout ça na yo, oza footballeur té, oza artiste et musicien. Ouais. Tu découvrir yo à travers cette émission Weekend des Stars en live. Tu on a parlé.
Robeta Masola parler moi dimi kaka pour ba parler père moko créer ba polémique tout langue ça mais Robeta ka moi dimi na parler maka parler mais entre temps tout ça moi le komoko en live pour na plaisir il y a PDG Nabiso Alexis Mutanda. Pasi ya kobote sila kasoki mwana bimye kasi ya motema nange kosila ndenge nini hawa boy kobima na makanisi na ngai tikanga bolingo oyo nasalaki rendez-vous na bonheur kasi malera boye pona ninyo star lebo Oscar lebo komisanga neti chambre toboka e moto akotuna te akomi ebela kaka ye moko ke naza deja amoureux desi popota bolingo na nde ezotanga nanu makila se mpo na yo fantasme mapendo e amulovo yo ndoe amulovo yo skalebo lelo ekomelinga ngambo mapendo e amulovo yo skalebo lelo ekomelinga ngambo mama mona deja paso ya kobota ngai olingi amona lisusu pasi ya kokunda ngai lebozonga noki ya kosala intervention ngai awa kombo ekokomama na croix blanche kala te adrese na ngai ekokoma na necropole elovoyo makasi ya kobondela yo esili leboyokama ya bapauvre innocent soko bomi moto oyo azalaka na bato na ye ye bobomi ye moko te obomi bango nyonso soki obomi robinio obomi elodie obomi weranson obomi exaucé soki obomi jibe mpia na papa shero obomi daida kofiolomi de marché central obomi beplilo mapendo e amulovo yo skalebo lelo ekomelinga ngambo mapendo e amulovo yo uskalebo lelo ekomelinga ngambo. Voilà, c'était là Mapendo tiré de l'album Chiffre 9, donc il y a Robin Mondibou, ils ont vraiment en actualité, Binotou certainement, et ça les plaisir, na ba fanatique tout, il y a Weekend de Star. Mapendo, pourquoi Mapendo, Robin? Mapendo zali bolingo, amour love oyo tolela kaka, il est le komelinga ngambo, donc alingaki kwanga ozwa bonheur ole bolingo epesa ye bonheur ekomi konyokola ye yango moni ke Oscar Lebo fantasme azolela alobi aleli mama mona deja pasio ya kobota ngai olingi amona lisusu pasi ya kokunda ngai lebozonga noki ya kosala intervention ngai awa kombo ekoko mama na croix blanche donc so ozongi te donc liwa quoi. Ok, mais on a composition là on bien au somba qui n'a pas. Non, on a travaillé dans les paroliers. Ah ok. Donc tu sens que c'est pas idée donc. Tout à fait. Voilà. Si on a yeba nakata nzembo wana olobi parole moko wana ata webi ndeko na yo mwasi aza aveugle moko le kaliboso na été bolumbu. Ndeko mwasi ata botama aveugle. Mais mobile ko banga ko le kaliboso na ye bolumbwe. Quel est le message? Donc ndeko mwasi ata botama zo mona te. Mais mobile a banga ka toujours. Abiga o mona te ma banga kaka ayoka moi mabena ko le kaliboso na ye bongo quoi. Message bolingo na yoka ndenge bomisa Samson. Bolingo. Na yoka ndenge bomisa Samson, mais ngai inapte nazo landango. Vous comprenez? Donc malgré Moutouana za avec la robanga quand même
aobanga aveugle yana makolo mibala normal mabangi mais bolingo nga na yoka ebomisa Samson me ngai inapte naolemba te kolanda yango marqué Samson mutabapake mutatolo ebomisa ye miso ekufa donc ngai naolanda kutu inapte mais natie mutu bakata donc natie mutu nanga bakata donc nakoti kote quoi donc bien que o nazali okozala ata mosu olingi basi moko ya kitoko koleka nga ocomprendre nga naza oyo nazali nde ozomonela nga donc nakoti kote donc bien kokolinga jo moko aza na bambongo ebele aleki nga na mamutu me nga kaka na ndenge nazali handicapé matériel ndenge nazali nakolando kaka malgré ebomisa bato bapake bato bambongo balela bato tu balela ngaka na eta na nga naza na kokende mpenza ti suka quoi. Ok. Chiffre 9 est le premier album na yo? Oui, ezali maxi single. Maxi single, combien de titres? Ils ont 6 titres. 6 titres déjà album Robinho. Te moni tellement avant la PC ba single faki na sala penza album pour na batu. Ya moni pour na ko sala te que ça album to zuka ka état d'esprit on a ba titre moko moko to pesa ba to sangisi yango salika maxi. Ah, donc c'est toujours le single. Donc album nanga liboso donc funa bimsa penza batu ba découvrir penza ba makambo ebele. Donc selon yo chiffre 9 dans l'album té. Les albums té maxi single on a sali yango na groupe nangai OP kombo nango ezali komba groupe nangai chiffre 9. On a sali na bango ba chiffre 9. Maxi single pour ba découvrir bango pour avant ezali ka Robin nazo ba mission batu ba compagnie na ba studio skota on a yo sa groupe nanga dans bité na sala sikoyo loko moko na groupe nanga ba découvrir bango après tozonga na projet na bisu album parce que album nanga ezaka tout est bien oto banda kozela donc na sali groupe na pesa on comme chiffre 9 na bité ba chiffre 9 tout tika na projet na bandaki na ba musicien susu tout ça tout chango pour de côté tout ça na bino po ba découvrir ba talent na bino quoi donc voilà. Alors chiffre 9 déjà là ça a marché déjà ou bien et bien déjà depuis les 30 depuis les 30 chiffre 9 il a aidé à marcher. Alors particularité album na chiffre 9 ezani parce que l'album est belé tout moi album c'est do kokana na na taxi tant nazoya tout na Daniel Chisungu cameraman na biso professionnel tomoni toyoki banzembo toki nzembo moko ya musicien moko toki so nzembo na kata taxi mo discussion bandi mais nzembo to leka na to bandi sikoyo ikokana nango. Est-ce que tu as une particularité album na par rapport aux autres ezanini? Particularité album o ngai na sali ezali musique o ngana nkesa. On comprend? Les musique o ngana nkesa rumba congolaise ya bayana yoka ba cri ya ba grand animateur ya mboka o na yoka musique o penza na yoka banana banda ko yoka depuis ventre mère tant na zokola ba parents nga ba mora musique. Ventre mère no yoka ta Robin. Tant on a mère maman on me mangana libumu avant ka musique ayoka musique mère nanga lelandu le fort père nanga lelandu le fort biso yezemi nange kota mukolo bakende concert éviter on se comprend donc voilà et donc nga pour nanga particularité vraiment maxi single oyo ezali musique okana nkesa donc on a transmettre na batu quoi. Ah donc c'est pas do à Congo, on a pas do à Congo on a yoka ba Virambo ba Fali pour ba Ferregola salimon mélange bamasta tout parce que ngai na mi considérer le rôle moi na suka na bango ya artiste congolais tout parce que na mona suka on a bimi bango wana tout ba tout wana basala musique na mboka o album na bango ba yoka et ba moninga ko botama comprendre ba moninga nde na zo botama na musique nanga et donc na koloba te ke no ngande na boye na ina caché o to pe na ina style o te na na bandi ko créer caché te musique o ngana transmettre batu eza kaka bien que originalité nango ezanga pour se nga ndenzamba kelanga atie loko mo eza unique kati nanga donc mais sangani siko na ba oyo na yoka banzembo batu penza na yoka parce que na komi musicien par rapport ya banzembo wana o na yoka banzembo wana bandaye ko sepela ko yemba yango na koma musicien na banzembo wana donc voilà banzembo wana travailler na fungoli nango ba voix et donc voilà donc je crois yango mutu yango nde na transmettre na batu na maxi single au chiffre 9 to bat ba oyoka ba rumba parce que tozana to na 3 rumba to na afrobeat moko to na deux génériques na kati. Donc voilà na roloba te que nos particularités et album o eza ba rumba comprendre pas générique pesa
il y a deux génériques ba rumba pesa 3 rumba na afrobeat donc to sangisi kaka esprit congolaise, esprit musique à Congo, na moi mike esprit ya libanda quoi ba musique wana ba nigérien donc vous allez moi top mikolo vous reconnaître quand même mikolo ouais ça va top to boyaté. OK alors fiche technique vous allez travailler dans l'album là à part ba musicien parce que vous allez ba featuring ou ba musu ba featuring te na yembi kana ba musicien na groupe nanga ka ba musicien orchestre na mutu ba beti nga tuko ba découvrir penza chiffre 9. Voilà, mais est-ce qu'il y a une question moko au rappel na rumeur? Le rumeur otika la rumeur. Bien que et dans Rabiso peut-être tout s'éveiller. Mais na croire kana ngo penza te parce que la rumeur. Na ce qui rumeur est comme elio ou yamba ngondengini parce qu'on dit la rumeur précède l'information. On est dans une vraie information peut-être pour banga tribunal ba commission rumeur mais mingi dans ba vraie information parce que tant que rumeur est comme elio au lieu qu'il ka moko boy mais aux information à la source mais au lieu qu'il ah mission mo ba ko yaki kuna na fula au lieu qu'il kaka d'abord aura information on ndengini to bien ba première information mais non vérifiée on soit on ndengini na zo ngo pen na considérer ngo penzati mais ça juste temps mususu ah balobeli bo so balobeli nga bo ça va na lukate oyo ba lobeli kuna bien que eza vrai te za rumeur parce que eza rumeur na monité na ondimate bon o aliaki mutu na monité na ondimate première rumeur balobi ke peut-être parmi ba rubrique na kata émission na biso weekend des stars na ba rumeur ozana top ko sakanté na Kinshasa o rumeur ongeleki ouais za on est à top na rumeur on est solo mais nga na émission attaque rumeur parce que nga do tambola bat ba ebisinga tu vois ba ebisi parce que c'est ça ba do vivre était c'est ça la vivre était ba do parce que solo nga na même lieu yango formation ah donc c'est-à-dire ça vrai ça rumeur voilà donc na top na succès na temps oyo so ba compter bateau ba sala makambo zo mona nezo yokana ba tanga pe Robin Mundibu c'est vrai ça rumeur c'est bon ba lobby li susu boy on se peut ça ba toli qui va comme propre basa la limpeza ndi baloba na portugais mais information elle est bien ti obina batu basokola mata coin bon basokola mata coin mais balobi kinezo ça opesi opesa batu cours ya propriété cours ya hygiène basokola ba parties intimes na bango mais bimi propriété ngi bimi mo brisque mais bimi na on peut tenter ba na français ba métaphore mais au bimisi yango polele bimi propriété parce que vous en a succès banzemo vous en a succès entre autres ba cri na yo na ba danse na yo ils en a succès mais est choqué ba parents rumeur makambo ba parents baté arabiso penza yango be choqué bango baté arabiso yango wana ah ba parents baté arabiso makambo wana ya za propre limpeza propre ba parents baté arabiso yango ah donc attends ndenge na forme oyo bango ba moneli ke choqué bango eza na oka pourtant musu ebibi na miso abatu mamboka ba parents ba lobeli yo na parents na lobeli oteke sokola matakwa poni to comme sango insanité ba lobi ita so abi sokola zolo na o sokola misu na yo eza insanité ngako na lobi na ngako tundenge te obino bozela non parce que on limite déjà lobi ko changer te lobi ko changer te parce que eso limite on est le bon après on limite parce que dans plusieurs émissions tu as démenti mais merci pour l'émission na biso tu as accepté que ça bongo te ngana lobi bongo te to toko na koza jamais na complexe langage na biso ba congolais comprendre ngana lobi sokola matakwa lave-toi, monte au coin, en français. C'est ça, c'est simple. Mais tu as accepté d'abord le cadre hygiène pour changer pourquoi? Est-ce que cours est bien quand même? Cours est bien. Na dispoté à kopesa conseil au wana. Ngana lobi sokola mata coin. Sokola mata coin na ngai ezali nini? Sokola mata coin na ngai ezali ke sokola nzoto te na bi nzoto na bi na tout simplement sokola quand on dit sokola c'est lave-toi sokola yo mtu sokola sokola esprit na yo longola ba doute longola kimutema mabe longola kisongi songi ozanango longola kimoyibi longola motema no mabe wana après matana coin que no lukala matana coin que no lukala oyo sala divers Robino Mundibu o ezali weekend star o do sala émission comme on est papi ka mwasi ouais
tout ça l'émission est spéciale et tapé tout beta live awa tout ça matos n'a ko souhaité clavier na biso comment pardon clavier na biso Oasis beta la biso bon loko yo benga musicien moko abine la biso asukula amata ko totala soki message na danse et correspondre te eza normal te eza no motindo so betelanga eza normal te eza normal te eza normal te ndengo zombela masanga yaya eza normal te ndengo zosomba masanga normal te eza normal te masanga na meli na mbongo nanga bakuti na zotia na mbongo nanga bajibi na sombi na mbongo nanga bachampagne na somela na mbongo nanga lokolo bokondima sokola mata point 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 sokola mata boya kotala ndenge natokaka na butiki na nga na point e papa kobuka na te yaya sokola moto na tembe ya kotala yaka komona oyo eza normal te eza normal te eza normal te eza normal te nakulwaki mbuta na cheche na lemba soki mbongo masanga esilio sokola mata point ouais toyoki mais je crois tout le monde peut illustration il y a pas de Bomboussa à chez ce clip malgré dans ces l'équipe à la éviter yo mo bien na kit mais tout le monde a beaucoup et salama boy donc tu dois comprendre déjà tout le monde peut na illustration à clip na yo ndenge matozo binango tu as quand même une idée il y a message na yo sokola mata quoi donc voilà message nanga yango wana que il faut ça l'effort na vie comprendre il faut ça l'effort eza na bato mususu bandeko mususu mona atangi classe na tangi classe ka pona titre atanga classe yango bien te abi pe licencié mais koko maboya pe bopesa ta mwana ya 6e primaire asa la devoir à domicile bon mais affaire moment na type on a fandi azela que ça na bureau mboke changer mboke bonga ba ko engager on comprend donc au moment mutu mususu pe atangi na épée azane pe mayele azwi pe ba titre yango mais na Congo ngana to yebi ke ba bureau eza kotanga le temps mboka ezwa nini babenga nini développement nango développement ba bureau ekoma nango ebele mais na tanda ba bureau wana ezate wana penza kana coin nde muto basenga mutu diplôme te kana coin nde muto senga nango te ke no oza mayele ebele kana coin na coin nde okosala boutique na yo na coin nde okosala eloko na mo vite fait okocréer pe ba bureau na yo olofanda na ndaku na pokwa nango ke na bar mo na nganda mo les garçons gratuits ba j'ai voulu ko senga batu papamba c'est pas propre yango mo na tei batu mais na timbi batu na bi sokola parce que na kwango sokola ndé rectifier muke olobi soki équipe na yo poli donc sokola mata coin ya on a lobi boy ya on batiki pe on a te équipe na bibo ça va esprit ba que les sous ko s'entraîner makasi eza que non eza ba s'entraîner kasi eza que non banda lelo omoni ke ba club de ko muswango mazembe embaki yango na mona pe renaissance embaki yango donc voilà donc ezali que non match tozo beta soki to poli ba oyembela biso nzembo wana ya Robinho na sokola mata coin donc tout ça l'effort que non eyemba mati on comprend tout ça mais fort que non na quand na biso na club na biso na équipe na biso lelo ti to beta na club to pe na équipe donc to polate parce que soki kaka to polé en ngingo au moins côté na tinda batu na ko travailler na tinda batu na ko lamuka mais biso to abatei comprendre to abatei et il fallait que bazwe l'on peut na forme au bazui pour nous ce que temps peut expliquer comprendre ça fait vous avez le créer pe moi actualité créer pe moi ma selon ngi zalaka ba tout pe donc tout Kinshasa en parle mais à part ça il y a aussi une autre danse et ça peine à temps ça peine à polémique entre guillemets c'est
Mapeka Epaulette. Mapeka Epaulette, rumeur n'a pas bima par rapport à Yolande Konayo Fabrigas. D'abord, malgré tout, on a chiffre 9, c'est ça l'actualité. Mais climat ni besoin actuellement Yona Konayo Fabrigas. Non, tu as un climat musical, hein. Tu as un climat musical. Est-ce que le rapport ni besoin qui bapire, est-ce que ça continue? Le climat ça la musique. C'est-à-dire la musique, donc voilà. C'est-à-dire que la musique. Tout ça musique. Chacun dans son coin, donc dans mon pays, sur la coin climat musical, kaka. C'est-à-dire bref, climat musical quoi. Et surtout climat musique à Congo quoi. Okay. Climat musique à Congo, donc voilà. Climat autour nango yango wana. La musique à Congo. C'est bon. Tout ça la musique. Tout ça randoule ou ngai na ebika ko sa musique. Yé pas ça ramsala na bien tout ça musique. Donc voilà. Alors dans Swana Epaulette Mapeka, Isaya Nani. Parce qu'il a vraiment j'ai eu le temps aussi au bêta tour en répétition na dengi pe na yepa na olelo. Na moni kuna daki pe danger donc Mapeka Epaulette. Na landio pe na ba émission mosusu Mapeka Epaulette. Na yebite nani kolo dans Swana. Towe le lo côté na owe la pe loko na ngate na ko discuter le pe loko na ngate. Parce que loko na nga ezaya nga e utikala yanga. On comprend. Nani créateur. Et ngana sina beta ngona studio bandakala. Na sela ngona clip de GCC la bandakala. Na ebiti. So ki fiye mutazai mukolo nango. Faka bimisa ngona album na ebimi non. C'est pas qu'il y a eu retard yo précédé. Oh, na précédé nande disait loko nanga. Ya kolobela kutu ya tenga sina sala ngo sila. Donc voilà quoi. Na sina sala ngo de GCC la na ba clip salema. Donc na mutu oyo na on discuter loko nanga te c'est ezanga donc na ba commentaire mingi au salon na teze loko nanga et disent que c'est bimi disent que c'est bimi et générique wana pe cliona mapeke peut-être bazo kango déjà et ba konsobango kala mingi tende ba mona clip na on a TV na ba commentaire mingi au salon na te za yanga. Alors ce qui mutu a piraté eloko na yo œuvre d'esprit oyo ba Michael Jackson ba futa ba manu di bango ba mbongo pona makambo actuellement il y a eu aussi artiste anglais moka pirata qui son kaka ya pamba ya guitare il y a un artiste américain bana tribunal ba pirater danse na yo œuvre na yo suite ezanine si réellement za yo bon ngai nde na boye na ba devise na tambola na ngomoni utuna ngana lo bay tout est bien. Et on a des divisions on a tambola, on a des lois on a tambola en ango. Je cherche à aimer et non à haïr. Je cherche à guérir et non à blesser. Je cherche à servir et non à demander ou à exiger les services du. Donc que ça là ndeko moko mabe et à rapenda genre nangate. Ya ndenge nangate. Tu vois? Ya penda ndenge nangate. Mais na vivre pas ma bébé pas bandeko na ngam so ba musicien na na temps na te ba toujours ma beka na o muto a robanda parce que wa ko suki sa ndemu ta suki ça bien donc voilà na sina vivre en autre ça ba orchestre na beti na vivre en autre ko minimiser yo na vivre en autre ko lo ba mabe po na yo bango ba kenda ba poto nga na tikala ka o mona tamsusu na ba poto kuna ba otu na yo bango ko finga ka yo ko critiquer yo comprendre. Na vivons déjà trop et na somo na ngote donc na somo makamona te et ngai na yebika ona salaka et na salaka ona salaka et na lingi ko loba pete ke non de ko na kize muyibi na loba ke no te na bi ke loko eza yanga na wela ona mutute na wela on pe na mutute et baloba ngo vérité eza juste longa kaka eza juste longa kaka et puis longa bien ba pirata toujours na boyi ko makeno Robinho na oluka na chrétien mutu moko boy po pesa nga succès na oluka na chrétien mutu moko boy po mutu moko fula nga eza Weranson le roi de la forêt soki ya mabeza kaka no ko zwande loko mutu nanko comprendre ya mabe ya ngwana omoni eloko eza ndeko na yo ndé yé azana besoin na ngoto yo mutuka on dit a besoin na ngo oui ba système ezala ke non doit tout na même pas que master oui ba système ezala boza bandeko to fana ba garçon to fana na ndako moko o remarquer
ndeko na bino moko azalaka ye alataka bilamba na bino sans problème, sans voir même kosenga alati ya bino, mais jour yo kozwa ya ye olata afashe ofosenga anga eloko na nga nalingaka te na eloko na nga. Okomprendre bashaka bacaractère wana wana nde mpenza nde nalingi te kwa, wana nde mpenza na kolinga te mpe na kolinga yango mpe te kozwa eloko ya motu par force on dirait ye aza na besoin nango te yo motu ka nde motu oza nango besoin. Non, 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 c'est pas comme ça. Na niveau beaucoup na moni ma vraiment blessé na niveau beaucoup il semblerait selon kaka ba rumeur que bo sembla église moko si qu'on église beaucoup tena kopesa na mbote te église à liboso eza motema motu comprendre tokoza tokutana ngana na église mais motema toyebani te tokutana ntango na église po tosepelisa nzambe parce que baleson mosusu aboki okutana po bosepelisa nzambe bamona oyo koyaki kaka église mais motema yango nga mikolo église na nga liboso eza na motema na nga nazonga na kati nazongi na kati na nga biso c'est mon cœur. Ce que je cherche en moi se trouve en moi, à aimer et non à haïr, à guérir et non à blesser. Donc voilà. Vraiment, tiens-moi un peu d'eau dans le vin parce que nous déjà qui vous a très touché pour souhaiter que la relation est en Kitoko. Alors, est-ce que vous avez vu Willy Mouchen était? Mais nous avons Willy Mouchen vous a rendu ah, ave moi à boire soutenir, ngalinga ko soutenir ngate. Voilà, bref. Ave moi zaka nanga bien, obika ndezala kati. Oyembele nzembo, petit yembela nga nzembo na yembele nzembo na côté studio na salle ba promotion na salle mamnanga tout nga moko bien. Après simanango, vie soutenir ngata na promotion de ka ezalaka. Vie ah bon? Ouais. Donc voilà. Vous avez taliboso pour sa témoignage à boy. Oh, maintenant l'obit. Bon, vérité, pour moi, la vérité. Moi, on a la vérité. Vérité, comme on dirait, mon Dieu, mon beau. Mais c'est mon avis, ça la succès. Nzembo wana penza soki vie. Bon, et ça succès pour les Nzembo zara kitoko. Et je ne crois pas que azana Nzembo ba yembele bien Nzembo bon. Omoni lobi lolenda ba chauffeur, lolenda mutasomi mutuka na mokili yo tona Kongo za mutu moko ta kotikala ko yemba ponga na sina yemba ngo déjà. Mutu nyonso akoyemba bajara banze mongo ya bongo asali plagiat ou soit interpréter nga comprendre de là bajara banze mongo le quoi banze ba chauffer les kumbanga palado nazali mama ya nze mona oka ba chauffeur na baka nazali kopanga limbisana no moke donc mon bajara banze mbwana etikala nzembo pe na yemba ya chanson vantard on etikala bongo mais na mona vie etikala indifférent aboya non nga na ibivie surtout na zaka na débit surtout na longwa ka penza wenge na débit moni moi na ka soutien pasi na nga penza yango wana je suis persuadé na vie moto zaka na ye vie mo ya mutema malam vie mo social na bina diembe la vie oyo na zata na vie ya kochanga poa mendeka balobaka eliki na moto. On a émission que je suis persuadé que Oscar les beaux fantasmes. Oscar les beaux fantasmes. Robin le là comme ya Oscar les beaux fandi bo donga lobité Robin yo senga ni équipement streamé zo yakin. Vous comprenez? Robin yo senga ni te venga fona comme na studio na nga mona parler. Oscar les beaux. Yo mona kino ba matos zo ya conteneur ba matos zo ya fantasme nzembo na to yemba mapendo. Oscar les beaux fantasmes très mystique. Tout le monde a soutenir artiste en tout. Voilà, on reçoit ce plaisir au interpréter artiste et musicien mon co yo c'est la na RDC. Maintenant par exemple. Ah, c'est plein d'artistes c'est belé. Ça la choix en tout cas yo moko, ça la choix pour interpréter musicien moko kaka. Après to beta sur nzembo moko ya yo to clôturer émission na biso. Ah ça la choix. Ouais. Ba bazana bo moito ba ba kufa. N'importe en tout cas, on a vraiment la liberté à choix na yo. Donc cela va de soi comme on dit. Nga na linga mingi vena biso John Poya wakufa bakobo mangai pona yo kadima mama bota yo apesa kombo princesse
Kingo Mwambe kitoko ya magie, étoile ya famille baboyo fanda na ngai, nakolanda yo tisuka molongo e. Kadi kabelanga nde motema mama o, kadi makabelanga nde motema mama o, mama o o. Kadima nasengaki yo permission nakende mobembo nsima ya sanza na kozonga e. Kadima nasengaki yo zela ngai soki nauti mobembo nakuta yo. Makambo maso lelo koma baluki balobi na ngai obalima o o nga nazwi nde shok na motema e. Kadi kabelanga nde motema mama o, kadima kabelanga nde motema mama o, mama o. Bato ya mokili mitema lokoso nga na teki nzoto e. Ebele ya basi batondi na Kinshasa bino boponise kadima. Oh, diboka nanga kokana bozelaki se nakende mobembo e. Kadiko kadiko ya mama. Nani alambi ngai ngai na kati ya bolingo na biso, bolingo boyi ngai na kati ya mpongi, ngai nazalaki kolala e kadima e, nazalaki kolota e kadima e. Bato ya mokili balembinga na bombanda telelo banyokolinga lisusu. Ebele ya bato nzamba tia na mokili bango batinga mikaka ngai. Oh, diboka nanga kokana bozelaki se nakende mobembo e. Kadiko kadiko ya mama. Voilà, merci Ignace Kiando, merci également à la Fondation Fofo Kondi, donc Fondation Fofo Kondi, na Kitambo, bana mazembe tout, tukuta na Rwana, na Kitambo, na Kwado. Voilà, donc toujours poursuivre toujours émission Nabiso Week-end de Star avec Papi Kamwasi. Rendez-vous Nabiso chaque samedi à partir de 22h30 et puis la rediffusion c'est dimanche 16h30. Donc rendez-vous à ne pas manquer. Merci Naya Bodi Matondo, ya Bodi Matondo, mon chief, mon agal et sans oublier Daniel Chisungu, donc Pesa Elengi, Daniel Chisungu, Pesa Elengi, Karandengi Zalaka. Voilà. Tozokoba na émission Nabiso Week-end des Stars, c'est quand on met ma solo ya agenda culturel chiffre 9. Ouais. Et puis album est sur le marché, combien maxi single ou album comme vous voulez, combien de productions déjà scéniques Oyo chiffre 9 et Mémélio. On a dit je crois 5 productions déjà. Et bien que nous tous sali et nini concert moko ya présentation ya album single mais na beti na Char Club na ville na Kermesse Moïse qui on a bisengo na beti na Bandal na festival Bomoko na beti na Matete na chez le Baron na beti na Bumbu na Kermesse GDG. Ouais, donc il fallait pas na beti na stade de Martyr dimanche passé mais dû à moi mara moi mike qui me t'aime abe moi mike pas mbazan aussi. Aujourd'hui est-ce qu'on a un album chiffre 9 pour l'album est Simbi au mon album nanga Simbi ne na zela ki yango aujourd'hui c'est la sonine et même la onine déjà déjà dans les bons maxi single nanga ça dans les bons moni vacances yango to beti déjà par rapport à qui. Donc on va que ça va. On a un album mais on est coquille. Non, il coquille non t'es. Coquille non t'es parce que maintenant on est bandité quoi. C'est ça que j'ai dit. Aux là les sous nini. Oh yo pour mon album n'a vraiment na motoke bimaki na récupérer tikalini. Voyage. Tikali o wana penza yango mutelaxa ke loko simbi faut voyager ka bobeta mingi banda mboka et puis voilà ko signer ba contrat kili donc. De yango tikali. Ouais. Mais quoi non parce que mais bandit de Aroya bandit on a vu que bandit de Aroya déjà danger
physiquement, spirituellement, on a déjà danger. Donc, ce que vous avez, non. Même il faut toujours fort en tout. Il faut toujours fort dans l'esprit, dans l'état d'esprit, il faut être fort. Dans l'état physique, il faut être toujours fort. Donc, alors, voilà, oui, banane, parce que banane, moi, quand je me repère solo, que Sofé, les Palado, Kumbanga, Malé, Medali, Maman Yabana, Sambo, tout ça. Les banane, comment, qu'on dédie, batou. Naembeli Oscar Lebo Fantasme, naembeli Nzembo, naembeli Solange Bilonda. Naembeli Solange Bilonda, naembeli Sunani. Donc ils ont maxi single et toi on a des rumba na Nzembo ezaki wana nazo remixer Kamikaze ou bazo consommer dans la TV, la rumba Kamikaze, non ça la remix nango donc mutu na moi dans les États-Unis a sengi na remixer les yango. Pour accepter non makasi na préféré na dédié yango mutu te banzembo mususu na embeli ba vine zo Mamadou Arisho ezai ko bimana kati album quoi donc ba chanson ezali ba Jonathan Bolingi banzembo na bango eza basombe ba chanson e bimana kati ya nini ya album ezoya. Voilà, alors les coûts de l'album enfin il y a maxi single là les coûts mbongo vous dépensez combien pour ici là? Non yebate non yebate na scène na studio mnene travailler na ingénieur JP qui séance kuna za combien séance moko qui nous tuna facture à séance moko par ibisa na sali deux générique kuna na sali clip na papi mukala qui nous tuna clip pas na ya combien vu na mukolo ya papi c'est le clip na combien clip moko en plus ba clip ezara ba clip ya ba figurant kokota ba te délai ba to faut futa bango comprendre donc titre moko kaka titre moko générique moko dans les $5,000 dans les 5 na ba to yembi je peux récupérer na yo te wana hotel ça na il a ko récupérer te mais ça linde musala si on nde na ba concert de toujours beta boye na ndenge ya Kermesse, il faut cacher, il faut récupérer. Si vous souhaitez qu'on mette plus de concerts, y compris des voyages, pour récupérer bien, et soutenir dans l'album. Parce que vous avez un maxi single, et soutenir dans l'album, quoi. Ouais, donc voilà. Et oui, c'est important, c'est Moussala non les ala bien, qu'on y ait un kabatouté. Caméra, on est dans la caméra, on est là, Daniel Chisungu, Pesa Elengi, Mobali ya Olga. Alors talo vraiment kitoko wana solo na public na yo pesa bango message makambo e batabi na kati album na yo solo ngo na maxi single na yo solo ngo na public no bango na caméra na yo non ba oyo nanu ba somba kité maxi single na bino chiffre 9 na musala o penza na banda osela bino ba depuis ba époque ya ba bolingo eza poison mortel cause na la kablagete na bolingo ekoki koboma yo echangeaka moto identité frère akomi payen master akomi amoureuse maître akomi toro yuma akomi yanke obotama normal okomi anormal sikoyo nyonso wana mpenza sikoyo nasangisi yango bamusala kitoko nasalela bino nasangisi yango natiango sikoyo na kati ya chiffre 9 oyo ebimi donc o wana ezalaki mpona kolakisa bino nini oyo ifo nasala sikoyo sikoyo oyo wana nasalakisa bino mpona oyo ifo nasala sikoyo yango ebimi deja bosomba yango bokoyoka mpenza banzembo ya bien bamaloba bien surtout eza na nzembo mo eza wana Kamikaze nzembo mo mpe mosusu eza wana yaya oyo nayembeli Solange Bilonda yaya sunganga pardon yaya sunganga pardon tosenga na nzambe apusali wana nga avant mpo losambo nanga moko nzambe azoyoka te ya biso mibale peut-être akoyoka yaya banzembo ya kitoko eza wana bokota mpenza bokota na internet bosomba ngo boleka na baédition de disque bosomba ngo maxi single mpenza c'est du lourd donc nga moko nazala fanatique ya bonne musique et tout ça ezali c'est une bonne musique bosomba ngo et puis bokoyoka donc voilà quoi. Ok, merci Daniel Chisungu, merci na André Lunyanga mokonzi ya bamanyanga
tout la République démocratique du Congo nada balinga donc nada balinga libangano yangwana donc lodra nkoi libangano pe yangwana et uti pa ya padu bombusa pumbusa biso imta pumbusa biso donc et ça la capé bien makasi fondation Fofo Konzi Daniel et Luzolo na station Engel na météo Gigi Kutumbuka ya yope yangwana et voilà donc bato nyonso pe message na nango est très important. Toza nominé na Africa numéro 1 donc parmi meilleur générique du moment. 4 lettres pe ezali parmi générique où ils allaient choisi en Africa numéro 1 et puis pour la meilleure générique du mois. Donc tozana bobetika na www.africa1.com donc bokomona et puis félicitations beaucoup voter surtout na congolais ngamoko congolais a choisi bambote na ngai pe na kopesa bambote na ngai na Junior Mala Issa na pesi bambote na Chibile Hilaire et bien tak Seigneur de la terre maître Chedintiaka Blaise Diawa CG Nabiso Clément Congolo, Roland Kiyembe, na bambote na nga na Nico Kweta, na Davido Lokia, donc Joe Gonzalo porte-parole na son mouvement, petit nangai Fabrice Ngabali Kumiki Apacho Marcel, na moni pe Nadège Bokou Maman Nadasa, na Vincent Ibanda bae a kutala nga pe na parler ba zape bandeko na eux à presse, donc na pesi bango bambote mingi donc voilà donc Saddam Katende outil Luanda en direct de Luanda tozane awa d'où la Sebilele mon ami mon pote na pesi bambote donc merci voilà. Merci beaucoup c'est la fin de cette émission, see you next week, goodbye.